la biso tous en agi basé sur pétrole, tous en agi basé sur cocotier, tous en agi basé sur lait, tous en agi basé sur miel. Tout le monde qui matché Jacques, Misuba qui États-Unis, Misuba qui aurait carbone toute l'Afrique. Est-ce que il y a l'église de Mathieu? Il y a une exagération et ça permet à lobby au monde à moto, lobby et comme accueilli mon anaïa remplacé. Le balanzambe na kati a découvert ya liloba et se fonctionnera bon côté. Église eza ya moto te église eza ya Yahweh. Les prophètes qu'on les a envoyés en Zando a tindi dans le miracle l'église de Bananza. Bon, dans la prophétie, il y a des trois choses dans la prophétie. Prophétie, ils ont la biloko misato. Par rapport à Jina Lilobananzambe, juste au côté bien, J ezelo komoko mutuya oyo ekoko ya pona ko sauver âme ya moto. C'est que prophète c'est que mon qui ou bien aboya qui na koloba ki na concert wana bato ba okufa na tufa bato ba okufa na nzala bato ba ubi atika kika bon. Les prophètes comptent en dehors de ça. Ça c'est les loisirs. Loisirs ezateli pona bango. Yesu sina yi bato ba ya balanda losambo milimo bato sa nini ebika. Tout le monde ka so to kotina ba église mususu tout le monde va combo peut-être tant son zambé malam peut-être kimba ou peut-être mosco il y a liloba tout le monde va commander le côté. Est-ce que vous pouvez savoir raison au bino bokomaka et le côté l'église à liloba? Oui, oui, oui. La grande découverte tu vis. Chaîne ya Banambuka. Tobo sanate ko s'abonner na YouTube. Ouais, mbote na balantine sur la grande découverte. La possible mbote na kombo na Yesu. Zanga wa bino boyebi bien pardon. Mon le na bino na la grande découverte. Dans la grande découverte, na essaie bino to yambara tous les sorts sabato to kanga ka ne loko mon côté. Et le lieu est surprise na yambi moko ya ba prophète ya église à Liloba. J'espère que bino nyonso boyebi église Liloba la Nzambe ya prophète Konde Dominique de lelo Nobel Toyamba prophète moko le moko a se présenter à ebisa biso kombo na ye pe akoyebisa biso soki aza nani soki tozomona na boye eza bilili na biso eza wataka ndenge tozosapo tobima bien boye sans plus tarder toleki na émission na biso. Bonjour papa. Oui, bonjour. Kombo nani papa? Kombo Mosakoli Eric, na serviteur de l'église de Bananzambe. Nde yango na kombo za bongo. Bino mungu yoki aza Mosakoli Eric ya Liloba la Nzambe. Donc lelo tobaki tokoyamba prophète ya église ya Liloba. Ba question eza biso, ba réponse eza bino. Merci na ba nyonso ba soutenir biso na émission oyo. Sans plus tarder pour les qui na ba question na biso papa question liboso za prêt à répondre. Oui, je suis prêt. OK. Toujours parler sur prophétie. Toujours mon ami qui église à Liloba mingi tout le temps prophétie. Pour nani kaka prophétie. Est-ce qu'en dehors il y a prophétie pour ça makambo surtout ezala ka mingi prophétie yango zo sala ke batu batonda mingi na kati église à Liloba. Merci na question toni biso eza souvent ma question moko malam. C'est ça. Le Bananzambe eza na multitude de délivrance et multitude de prières où eza na kati de Bananzambe. Yango c'est pour cela le Bananzambe prophétie ça a complément oyeye ko baksa na makambo susu. Mais le Bananzambe toza na niveau ya louange. Toza na banzembo yo mutako ko yemba akoza la paix délivrer. Ils ont la multitude ya makambo ils ont la carte nde bokomi na chaîne les fois que ils ont la grande découverte. Sur la bien la grande découverte Lilo Bananzambe puis ils ont beaucoup découvert ils ont la carte wana parce que voyez ba Moïse ata na nzemba yembaki ils ont na okoko mona pe David banzembo pe belé akomi même Esaïe ayembi banzembo belé mais na carte ya découvert na Lilo Bananzambe biloko wana ils ont fait ça peut battre solution à travers moto
avandi ye moko aleli pa nzambe na loyembo kola koyokela quelle que soit maladie non surtout eza nango na liloba na nzambe eza na multitude de délivrance okola salaka justement prophétie eza ko compléter oyo ya nzambe eza lokola ko remonter mutu moral eza na mutu susu aussi alendi ba espoir eza susu te azo comprendre ndenge azokende te yango monaka à travers le bananzambe ezo remonter mutu wana moral afin que azala na malamu na kam parce que la prophétie eza eloko moko eza po nyokola mutu te mais eza pona ko orienter mutu afin que mutu wana ayeba oyo ya mabe alongwa ya malamu pe ba kusala yango wana eza bongo dans la prophétie eza justement kaka orientation ozo orienter mutu mais mutu ye mo ndenga botami azanga na bitumba te mais nzambe pe tango ayaka na liloba na nzambe misu bayaka bapi de mort misu bayaka espoir eza te yango dans la prophétie église de nzambe tango zo remonter bango moral je veux que bato bako atteindre vers le bien prophétie eza pona kobikisa moto orienter moto na makambo azokoka te après avoir nzambe siko bandi komema ye na voie de bien amen. Vraiment merci prophète Nabiso. Prophétie yango ndenge bino bo sakolelaka et créera ba problème te na ba foyer ya bato to bo prophétisera pena na ndenge moko ya bien pour créer te problème moi séparation comment. Bon, dans la prophétie il y a des trois choses dans la prophétie. Prophétie ezotala biloko misato ya liboso ezana nuko ko garder vie ya âme wana ya moto ezala ouvert amona pe comprendre kimia yami balé ezala ko la orienter moto vers de bien. Troisième ezake o laksa moto en droit oyo nzambe aponi asambela. Ça veut dire que dans la prophétie ce qu'on a lakisi moto valeur ya nzambe yé moko komona ke ma place est ici. Yango mona moto siko akobanda ko se démêler na vis-à-vis à l'ensemble. Mais prophétie eko kabola batuti. Orientation eko comme désorientation te. Wana na mokili tozana ba enseignement ebele. Et c'est un wayaki azolo bana kombo na Jésus-Christ telema tambola yango wana pe kimivana. Mais si vous avez des bébés, vous avez un na kombo à Jésus. Mais mutu moko te pas raisonner que ndenge to vandi boye to que n'étant na famille biologique il y a Jésus-Christ. To que de gotika ta action pour to zolia na kombo na. Ce que tu bien Jésus n'a pas créé de l'église. Yango ni liloba na nzambe na kati ya découvert na liloba et puis si que batu bazana na orientation boye batambola boye pour le binzamba sepela na bango. Jamais prophétie le baki yo mwana wana ndoki. Non. C'est tout ça. Il y a beaucoup des enfants de la rue pour parce que bana misusu baya bagi makamuté mais à cause ya mauvais enseignement ndemi bana belé. C'est tout ça vraiment. Mamabe. Ya mes soucis à kolo alinga ilokola ko trapper. On moni Christ alobi na yaki pona ba brebis perdu. Il y a des batimusu ba perdaki espoir ya kosambela. So tango liloba na nzambe yena mokili et pour justement kotali sabatu. Erreur à l'ensemble au kola lingaïté boye au kola sepela ki boye pour et permettre et même bana na nzambe na rondesi. La prophétie est orientation vers que moto a longomboka oyo tant on quitter planète Terre à mon ami sonayao ou est importé par nzambe yango. Vraiment merci professeur Eric, en tout cas merci vraiment dingue au fait mon sakoli Eric, non? Oui. Nous fait comprendre la signification et la prophétie. Ok, merci beaucoup. Tu continues à sujet mususu tozo mona J. Mingi J na église à Liloba. J et la kisi mini PJ yango ezani. D'autre part tozo mona nous sommes fondé prophète Konde pour le cambo Italie. Oh et bomaka oh ezo sala boy. Oh ezo ngisi boy balu si boy. Ezakani na vraiment pour te comprendre. Merci vraiment na question tunibiso na deuxième question malam makas na bolingo mingi vraiment na ba question na yozo pesa ndenge nzamba so mema na mopepe na ye eza vraiment merci makas par rapport ya jina liloba na nzambe jisoko tali bien ji ezelo komoko motuya oyo ekoko ya pona ko sauver âme ya moto.
tozomona lelo moto azo perdre sens na biloko ebele. Biloko ebele tozolia na mokili eza na biloko mosusu ememaka bamakambo ebele na kati ya nzoto na biso. Eza na babiloko mosusu baorganisme na nzoto ya moto eza na biloko mosusu elongwaka esilaka ekendaka esalaka kokitisa bomo ya moto. Yango na moto akotombe na baallergique bamaladi ebele. Mais na souci ya Nzambe na ntango mpe ya Élysée bamelaki jus. Yawe apesaki jus mpo ezala lobiko ya bana Israël mpo bavivre bamona malamu. Yango monaki Nzambe ayeko respire mosakoli. Bamelaki wana na kati ote ezalaki jus ya nini? Jus ezalaki basé na ntango ya kala mingi bande kosalela ba-eau d'onction. Ba-eau d'onction eza justement pour na kopesa moto Nzambe aponi to kopesa ye onction selon na mosuni. Mais ce que tali j'ai un produit moko eza miracle. Eza produit miracle Nzambe apesa na ba prophète o ya lingi. Les prophètes comme yango moni ndenge je pense que déjà vite mais en réalité Esaïe tango Nzambe atalisi ayebisi makambo yo ji oyo moni tango yo moni ji oyo ekozala na misala ebele na ba peuple nanga afin que bato nyonso to babeba te na mokili mais bazalaka malamu. Bomo ya moto ti lelo eza na valeur epa kolo kolo alinga te amonaka moto ka pamba boye bamaladi moko moderne eye kaka bememi moto kolo alinga bongo te ya Nzambe onde kobatela Israël na bavaleur ebele ya molimo po amema Israël na conviction na ye ndenge alingelaki yango moni tant que prophète Konde Nzambe aponi ye ayi kotalisa ye bamaye nyonso tu. Parce que tant que mes likola l'axi tala maladie o izoboma mokili tala ba makambo zo sala ba organisme ya motu lobi zoko mabe ezoko na ba problème yango eko sala biso tozana ji basé sur pétrole tozana ji basé sur cocotier tozana ji basé sur lait tozana ji basé sur miel. Il y a des 4 sortes de jus. Sur la 4 jus wana tozana batu misusu ba stomac et BBC 4 na ye. Bon orange na ye komi souvent trouvant na ba problème. Yango mona ka to tchaka jus ya cocotier ya pétrole plutôt. Il y a jus basé sur lait. Nde to pesa ba moto wana pona ko remonter lisusu moto azala makasi pour permettre ezana kimia. Na jus à miel ezaka mingi na baka lokola ba levire et baba il y a des complications là comme mutu na ba batterie yango tango mutu azomela ba jus à miel wana ezalaka souvent même kimia ezana batu misusu atakanga bango asilisi bango espoir au moins mutu azokende lobi azongi hôpital il y a des maladies démoniaques ezali mais yango jus tango yaka kwa kolongola et faut que eloko wana po maladie ezala toujours normal mutabika de mutameli sa malaria azukimia a rétabli azongeli ba activité na ya moni ji ya kokoti ezaka mingi pona ko remonter moto moral eza lokola ba vitamine mingi ezangi moto tant moto azomelango souvent azokoma makasi pe na niveau ya ji pétrole eza lokola sous forme antibiotique na nzota moto pe pétrole ezalaka na nzota moto selon science pétrole pe ezalaka yango ji wana eza basé du pétrole mais tango kota na nzota moto renforcer ba organisme ya moto omona nzota moto komaka solide et puis ça rappelle moto na kina na tous les 4 ji wana eza na misala o esalaka na kati ya nzota moto eza justement pour na kosunga peuple ya Israël. Vraiment merci beaucoup na Mose na biso Eric. Merci vraiment na ba explication na biso ya ji na ba ba signification ya JT ngamo pesi na mélange wana na yebi vraiment misala nango. Merci beaucoup. Vraiment question mususu eza boy concernant ba concert ezoleka na pays na biso Congo. Étant que nous les Congolais tozomona batom ki bamiko ça sur le tas d'internet sur mona bazo cha prophète ici comme on a bato science et étant que l'homme de Dieu biso to yebi a chaka kimia mais to surtout ka boye au moins so concert et ça tous exemple concert au betama na stade de Martyr ya mission na biso Fally Ipupa tout le monde qui l'homme de Dieu a soutenu qui Fally Ipupa même na ba fiche to moni et après avoir ko beta concert on a tout le monde qui batu bakufaki tout le monde batu bakufaki et ça na batu ebele ba beti ba kupi ba komi ko
komona l'homme de Dieu, on dirait un magicien, on dirait un mutumoko lukuta, on dirait un soutenir bateau, bazo servir Satan le diable. C'est l'homme bango ba serviteur de Dieu au tozomona l'église profonde. Et le kono ko lo banini. En tout cas, merci vraiment Maman Beth na ba kesozo tout na biso. En tout cas, kola zo mi mayo na mopepe na ye. En tout cas, merci vraiment mingi na keso tuni. Soko tali bien, mutu tanga sala ko hôpital. Achaka matériel nyonso na kati hôpital pour na ko bikisa bato. Na mutu azandoki ni malaria pe kozwa kandoki. C'est ça. Surtout kozwa malaria zindoki. Est-ce que ndoki akimila wapi? Akimila na hôpital. Tant akimila na hôpital ba ko salela ye ba examen. Akozwa pe ordonnance na ye pour amela alanda ba biloko eza traitement na ye pour azwa kimia. Siko tant que ndoki ayaka pona ni hôpital e refulaka mutu te yo zandoki vo kise ezalate. Hôpital eza pour mutu nyonso. Hôpital eza pour na mutu nyonso. Ndenge moko pe église eza pour na mutu nyonso. Mutu nyonso aza na maladie na ye. Mutu nyonso aza na maladie na ye. Problème nyonso elaka mutu ekoza lokola typhoïde, ekoza lokola malaria, ekoza lokola mwana zole kalibumu, eza na ba multitude de maladies ebele. So tant mutu ayaka justement na hôpital pour azwa ba soins na ye normal pour vie ezana kimia. Ezana mutu mususu azana makambe bela linga sala mais akiko cheke nzoto na ye. Mettons ko cheke nzoto ba ibisi atazalaki na voyage sala ya poto akokata alanda ordre ya médecin. Pour médecin lobi na ye makambo boy pour alanda ordre wana fois 4 voyage wana pour alandela état santé ne bien. Ndemo pe bandeko bazoya keke so makambo na bango to baye ko loka parce que ce temps wa ye na mukili alobi na ye pour na bata malamu te. Permet que aye pour na bato mabe. Soko tali bien alobi ke na ye ki pona ba brebis perdu. Brebis perdu ça veut dire que ba oyo mokilezo mona bango bazati na te. Est-ce que la Bible kaka wana limbisanga mosakoli elobi ke toyeba bona misana bango. Babito sangana pena bango te. Siko komona prophète toyebi l'homme de Dieu o alobaka mamba solo ko kisama ndenge ko sangana ya ko mosangana na ba misère chrétien biso te memokilezo lo bibeli. Expliquez biso vraiment toyeba. Mokili tango zolo bebele taki nga naza dote na pesa kisite pour mokili zolo ba. Ça veut dire que tant que motoyer il faut justement azwa soin ya makambo ya ye namo. Na 4 ya bandeko wana tango bazoya kolo pazo baksela bango likolo na prophétie. Wana yebika bango na nzambe. Na autant baye eyebi bango na nzambe makamba yoki mibale misato. Soko la pesi eta na mokili a changer eza yawe moko. Ça veut dire que yawe ayebi tant o nini ya ko benda batu na ye. Mais tant ba reconnaître nzambe faut que lo pape sa bango mayele, apesa bango espoir que loko nyonso so tali bien ndembo nyonso eloko nyonso za lisanga ya batu nzambe pas ala kawana. Ezana makambo siko ko sala mana ndenge mutako ko sala likambo boy ya plein déjà batu bakufa mais yawa ko sala miracle et on se voit pour mutu nsusu tant na lobi na yo ke vie à hôpital ezana mutu nsusu azana mal soigné ya malaria mususu azana mutu hypertension tant na milieu ensemble ya personne bon il y a beaucoup de gens bon mais so ba ko ka étouffement pe ko boma mutu. C'est que le prophète c'est qu'à mon inquiétude ou bien à boya qui n'est que le bac na concert on a battu ba okufa na étouffement battu ba okufa na nzala battu ba ubi atika kika bon. Les prophètes comptent en dehors de ça. Ça c'est les loisirs. Loisirs exactement pour na bango. Yesu sina yi battu ba ya balanda lo sambo milimo battu ça ni ebika. Tout ça kaka découvert pour na ya ba concert été. Souci nzambe mutu na mutu tana ye appel na yesoge koki asale la nzambe andima abika 1 point. Yango ko permettre mutu azwa vie ya rome de se. Iloba nzambe ye pona kotalisa mutu ndenga azabunga yaki azana prophétie na yoki azana makamuna yokaki privé en dehors à concert oyo pe a profiter na temps wana nzambe pa lobeli ye po ya lukape moyen ndenge ni na ya bakolanda penzambe akoya kane na kuza zolanda penzambe wenza makamuna ye azoluka pe lobiko na ye même bandeko nyonso to ataza star ataza na miso nzambe bazaka bana nzambe bazana soutien nzambe il faut zana kata nzoto na bango pourtant ba kotambula evana kimia conseil eza makambo ya fou nombre pour bakomi bien na Bible et sika bana nzambe basangani sata pri ayake longo na bango yango mona ki Job atiki bana mais tango atiki bana bana justement bakei ko sepesa fête ya mbuta na bango
basepelisi ya na bango azwi mwa feti basala ya na bango vanaki mais ntango bana nyonso 10 basanganaki bakomi bien bana na nzambe bake kosangana maintenant satan azalaki na bango elongo mais ntango akeye elongo directement bamire ekwei bana nyonso tu 10 bakufi eza na makambo mosusu eyaka na vie nyonso eyaka liwa eza mpona moto nyonso tokobanda koanalyze liwa te moto na moto aza na jour abotami ape na jour akokende mais ntango job atalaki nyonso to wana mais yawe azongiselaki ye. Ok, merci vraiment tozochite na biso tokomona na matanga moko elekai na pays du peuple awa ya bato bakufaki na mbula tomonaki présence ya homme de Dieu azalaki mutu ya liboso oyo babengaki ya kosala prière mpo ya kopesa prophétie avant messe wana ebanda donc wana mpe tozomona considération mpenza ya l'homme de Dieu na kati ya mboka na biso Congo. En tout cas merci beaucoup mais tozomona baconcert mingi eza mingi ya bamisère profane. Est ce que bamisère chrétien mpe so babeti baye basollicité a participer atia kimia mpona concert oyo ya boyenge azalaki atiaka mpe kimia toyei komona na concert ya président biso Fally mpe azalaki toyei komona mpe na wata mpe azalaki sikoyo nazoka concert mo mpe bazolinga babongisa mais concert wana ekobetama eza ya bamusicien chrétien yango toyei toyeba soki sikoyo baye babengi exemple akende toza na chanson moko toyembaka na liloba na nzambe tobenga yango na cantique nouveau soki otali cantique nouveau eza composé na makambo ebele soki otali souci ya nzambe alobi bien les hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation nzambe aza na posa na bango moto azalaka mabe azalaka malamu nzambe aza na posa tout le monde yango toyembaka les hommes de toute tribu, toute langue soki baluki liloba bareconnaître yango liloba ekopesa baorientation elobi te liloba nde ekomi na makambo na bango non liloba ekoservi ni politique oservi ni makambo ya mokili liloba eza na lolenge nango nzambe nde azomema quand tolobaka les hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple toyemba yango ya des chansons moko ebetaka liloba na nzambe des cantiques nouveaux eza chanson moko ntango ebetamaka nzambe abengi bato nyonso basangana na etonga na ye oyo bakoyoka oyo bakoswa bazwa mpe malamu na kati ya bomoi na bango mais tokopona ekolo te ni moluba ni mokongo ni moswahili ni ni mupende tous les kolo nyonso tu na kati ya mboka oyo ni bandulu nyonso tous les hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple yawe alingi bango nyonso so bandeko baye bazwa mayele ya orientation à sa grandeur le prophète Konde Paul Dominique yende moto asali ke biso mpe lelo tomona na boye kotala bolingo na ye kotala mawa na ye eza le pas hasard eza na église moko te na kati ya mokili oyo ekozala na 1500 serviteurs de Dieu dans liloba na nzambe toza na 1500 serviteurs de Dieu atuni ni ekolo ni famille nini tala bolingo ya lakisi eza mosala me makasi nazaka moko na kati ya liloba na nzambe mais soki otali bien toza souvent bima mingi ebele mais dans question wana nzambe alingi moto nyonso. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment, mon sapolin. Est-ce que la différence, tout le monde a cas? Surtout quand tu as l'église, tout le monde a combo, peut-être tant que Nzambe malam, peut-être Kimba, ou peut-être Moscou, il y a l'île, tout le monde a combattu l'autre côté. Est-ce que vous pouvez savoir raison au bien de combattre et l'autre côté l'église à l'île? Raison za bébé nzamba lobi na église na ye alobi kozala ni réuni semblable na kati église na église ezelo moko eza église eza yawo parce que Christ aponi ba apôtre tanga ikolongola bango ba disciple ay ko rendre bango bakoma ba apôtre alobi bokende ndinga komi na Matthieu 28 à 28 kino na à 27 kino na 28 a détaillé bien alobi bokende botia nation na nga libota mobimba bokomisa bato na nga bakoma bayekoli na ngai bobayoka mpe batosa bobatia bona kombo na tata mpe na mwana tomonaki Matthieu Jacques misu baki États-Unis misu baki orea bakabwani toute l'Afrique ese okaki de na mokili église de Matthieu yango moni exagération wana ezopermetaka lobi okomona moto lobi ekomi akei mwana na ye remplacer liloba na nzambe na kati ya découvert ya liloba et se fonctionnera bongo te
église eza ya moto te église eza ya Yahweh. Le prophète Konde les a envoyé en Zambie atindi dans le miracle l'église de Bananza. Vraiment. Mais biso tozala kola ba Matthieu, ba Pierre, ba Jacques, oh tozo toni selanga na Nzambe selon connaissance ya Nzambe. Pour Christ alobaki enseignement où il faut être matina justement na semité de la terre. Il y a une connaissance où il faut chaque fois et le Bama était à Malande Mowa Kimia. Il y a un moment où le Bananzambe bakotia kombo mutute pour mutakoko manolem. Chaque fois Nanzambe alinaka toujours valeur. Il y a un jour balobi na 19 abi quand je n'aurai plus de la chair mais je les verrai bien. Il y a un moment où le Bananzambe élevera comme mingi valeur Nzambe. Non ya nzoto o pour nzoto amuteza putulu. Lobi rokende nango. Mais il y a une valeur il faut Nzambe ndeye moko. Ya balobaka on est la puissance, la force, la gloire, la sagesse soit à notre Dieu. Le coup moumi ezaka epa ya Nzambe. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de l'éclaircissement à Boyezala. Tu sais, tu bête, tu bénis ça, mon sac, le bâté, Marambo, tu n'es pas quand on part ailleurs. En tout cas, merci beaucoup de Bakambigno sur l'église à Liloba partout. Nous aussi, nous avons le roman, nous partager, nous liker, nous s'abonner, nous avons dans la grande découverte. Papa, nous avons dit que tu as mis le mais un mot de la fin pour l'émission à Lelo. Nous avons dit que pour l'émission à Lelo, quand on va à Sima, bateau va la vidéo, nous avons besoin de la grande découverte. Réponse papa, un mot de la fin pour Lelo. Un mot de la fin, Lilo Banzambe elingi motonyoso et pour nini ekolo nini nzamba yaki pona motonyoso to tika kotala makambo eza bisala sala to lingana surtout les pasteurs to lingana to loba malamu na moninga na moto to sala malamu pe na kati ya pays na biso to simba pe makambo malamu na propriété na ndenge mayele oyo ezouta na ba chef de l'état soki to komi na feke ya kosungana ya kosalisana il n'y aura ta makambo ebele malamu ekobongo surtout na biso ba pasteur to loba na malamu to lingi pe bino nyonso to ba pasteur nzambe mazwaka lokumu to pesaka valeur mingi na sans grandeur le prophète Konde Paulo Dominique soki était mayele oyo biso tongai tozongo à travers nzambe na ye nde a transmettre mayele oyo po to permetaka to lobaka na kati ya liyoba na nzambe toyambaka pe mingi bapasteur ata pe biso toyambaka bapasteur oyo peut-être que totalisi maya nzambe boyeboye me ndeko amoni alobi te nayebi ke kuna boza na vérité ya des gens balobaka na bango me susi na biso ezaka ke tolingana soki tolingani na mokili mabe ekozala te yango komona ke lobi baplace nyonso mabe mpe na mboka ekozala te so tolingani nyonso ekozala ndenge moko bien. Vraiment, merci beaucoup. Moi bambote sala bien, merci na mosakoli bobo place ozali bambote belé. Moi bambote sala bien to kabwana biso. Ça va mbote nanga kaka na ba nyonso liloba na nzambe. Bandimi nyonso liloba na nzambe na tous les serviteurs de l'église liloba na nzambe. Na ba o toyebi ba kombo na ba o toyebi kombo te tous les serviteurs to pesi bambote na grande travail autoza nango ya kobikisa milimo na courage oyo na full moulin otolandaka otosala musala nzambe na conscience esika nyonso bazali basala musala nzambe na conscience balingana basala toujours ka malamu na pesi pe mingi bambote pe mingi na bafamille na ngai nyonso bandeko nyonso tu bazala toujours ka malamu na bao nyonso tu bazwanda liloba na nzambe atuka malamu na pesi pe mbote na mosakoli Paul aza mimoko totika na te jour au jour na pesi mbote na mosakoli Junior chaque fois tozaka toujours ya kozala full moulin ya kopesa na ba concert na makambo nyonso ila biso en tout cas merci à tout le monde vraiment ezana nde moko bien na pesi pe mbote na ba district nyonso na province nyonso na staff nyonso tu ya liloba na nzambe bolingo na kolo esala kolo apambola tout le monde apambola pe ba nyonso bakozwa libakwa kolanda l'émission oyo yawe abakisela bango mingi kolo pe abakisa pe la grande nouvelle école sous na ba sagesse à molimo la grande découverte pardon école lisusu na mayele ebele afin que et produit pe continue toujours na kimia ata na bande comme soupe pasteur bango nyonso pe ba évoluer na kimia nzambe papambola bango na l'église bazali. Merci vraiment. Merci beaucoup. Ok, nous avons besoin de la grande découverte ya mbayo et ya place aux ali que ça soit dans la boutique, aux dans la bloc au songolo patala, nous avons besoin de l'écan émission. En tout cas, ce qu'on robinga biso na 089 80 38 757 et go sala biso bien. Donc nous avons pour na bino. Ba question eza bino, ba réponse eza bino. Abonnez-vous massivement pour vous jamais déçu. Merci, bye à la prochaine occasion.
oui, la grande découverte TV. Chaîne ya bana mboka. Tobo sana te ko s'abonner na YouTube. Oyo chaîne